Bonjour, bonjour de ce matin, bon déjeuner de ce matin. Boboto, bon déco, na kati ya mabota, na biso, bon déjeuner, bandeko nanga. Boboto, bon déco, nzambe aebako, pambola, biso, bon déjeuner de ce matin. Voilà, bandeko nanga, bozali na sous les baobas, et pas ya la danoise, bah bonjour. Aujourd'hui, tozali lundi, hein? Bon, lundi, je crois 20 mars 2023. Tu as commis déjà ton ticket dans 10 jours, donc à peu près 2 semaines, donc semaine ou la semaine prochaine, pour na tokotana, dino boyebi, na avril. Et puis, tu as 2 semaines, à partir du 1er avril, tu as 2 semaines à congé. Vraiment, c'est bien, ça va nous faire du bien. Non, bon, c'est jardin. Je veux vraiment travailler. Côté peinture, nandako. Ma place les tâches. On va vraiment travailler. Poser à kitoko makasi. Alors, voilà. Et puis, ça va bien se passer. Voilà, bande konangai, ndeka tolobaka. Topé, ça a vraiment considération. Na ba pasteur na biso. Et puis, na ba chantre de l'éternel. Tolobi na bango ba shalom, bisika bisu bango. Respect na ba chef coutumier na biso, respect ebele. Et puis tolobi bobo to bondeko na bandeko na biso église catholique o basunga ke totanga bien to botama pe na ba hôpitaux moko ya malamu. Et puis tous ba soins, vraiment c'est gentil de leur part. Et puis to pesi toute tendance confondue, bambote ebele, partager l'émission. Juste naïe pour 15 minutes, 10 minutes, quand on peut sa conseil, qu'on aime sa conscience, na proche na biso, ndeni toko vanda, ndeni toko zambote mamunene, nzamba sengi soto zandengeni na baninga, ça joue beaucoup. Et puis mi batela nzamba o batela yo. Il y a toujours des gens qui disent, il y a toujours des gens de bien, il y a toujours bateau basa malamu, bateau toujours basa motema malamu, mais le cœur de l'homme est caché. Ba pensée na biso, tout le monde a ngoté, c'est ça encore mon pépé. Au monde a comme d'aza ko tombo, kame, katinae, pensée, au monde a comme pépé, ça au tourbillon, mais tu ne vois pas ça. Donc, ils ont encore na katiamité manabiso. Alors, dans la vie, il faut faire très très attention. Ozo lo bananani, ozo fréquenter nani, ba projet na ozo lo bango epa ya nani. Tout ça pour ne pas avoir la jalousie. Parce que hier, vraiment, bande konanga, vous voyez, parce que les akaki, les aka un peu compliqué aussi. Ceux qui ont collé les problèmes, aligné dans la babon bango, ils ont la discrétion, mais il y a d'autres problèmes au côté à baninga, parce qu'il y a batumususu, baninga vraiment bamona, na misu, amona ke et loko penje salamaka, likamba boy vraiment ezalaka. Ndeko ba mauvais sort ezali, surtout na biso ba africain, ba mauvais sort ba africain ou et Afrique, tu vois, tous ça vraiment ba mauvais sort, même au bazali ponoa, même ba marocain ba boke la ba maladie, ba boke la ba makambo ebele. Alors ba mauvais sort ezali, il faut faire vraiment attention dans la vie. Au fréquenter nani eza nani olobela e vina yo. Parce que na bon matin, j'aime beaucoup parler ma misala. Hein? Moussala est bien. Mais ceux qui ont travaillé, na ba collègue ya mabe, moussala est à kate obsut okende ke ok, moussala pe koteka, ba commerçant pe ba salaka. Donc bat onyo soto kendaka a ata muta bimi akebeta cop na e. Eza moussala parce que a rotoli foot na e. Cop ezaka ki moyibi te, cop pe kozala azan biloko ne mo boate kaka na cop aki asombi place mo na prix ya moins cher neti na ebi vie mo kaza awa kendo luka ba ketch banini na prix ya moins cher ali aki koteka ezaka comme si ba okanisa uti boy alem so asombi ngo kutu asomba emsu na wenzi asombi lo mo ya bien boye open parce que yebi eloko ba benge lamba. Era koya pa ba ser na ya poa ya nini via ena bilamba kitoko ya nini atekeli bango azulem su asomba na moins cher wana pezali musala parce que yango wana mutoki na e maloba na e azo convaincre yo osombi eloko omoni
Alors, ce que yo mutoza na ba projet na bien, tant so luka musala, tant so ba lobby na OK, bazo promettre yo musala bien, ou bien bazo promettre lo moko malamu, ou bien ozo na eloko no biso ene koteka. Bande ko mususu garder secret. Garder secret na yo, zo musala na ona ya bien, zala poser. Donc ce qui peut batuni yote, ko beta no pe musala note. Parce que to komi na monde moko bande ko nanga batu bazo comprendre que to komi mitema mabe. Et puis ceux qui to bimi na mboka na biso. Bota ka to za na pays na biso, batu bazo bomana, batu bazo sa na mabe. Ce que so to bimi na pays na biso, to yera ba pays muso to koti Angola, o koti awa, place nyoso yo ko se retrouver. Yeba te compétition et bandi. Parce que biso nyoso to yena na mboka na to yeko la pongi te. To ye pona to sala, to ye pona mutu na mutu azolinga alakisa effort na e na bimi na mboka na ye na mboka mususu, il faut na lakisa siko effort nanga eza nini, faut na lakisa ngo. Alors siko yo moko tala niveau o siko neto ya kawana bimi o na Angola, yo to teka ba marchandise, oza ba mbongo na yo, soko zo lakisa ngo bato, ya ba ko bwa kilo maladi. Bakoki ko bois ke la yo biloko mabe. Donc il faut zala oyeba, même ici au simbami na bonzambe, même ici au simbami na bonganga, el balobi note que il faut exposer mbon. Il faut ça la scandale, surtout quand on zamba lingi amote. Que o ça la scandale, o la kisaka mbongo, o zaka bilobela, vina on se za l'étaler, ngande na bien. Ngana ndaku nanga to apposer, ngana ndaku nanga ba nanga ba apposer, ngana ndaku nanga boye, nga biso to boye, nga bazo promettre nga boye, nga ko to kalate na osala boye, nga i boye, bande ko tangu to oloba na oloba boye to nanga moko to sote ya mabiso nyonso. Parce que ni les parfaits. Nga pe na ko sa biloko na oloba na bino, mais à la fin zo futa mabe. Talende ko monsene ba boa ke lié maladie ya PC. Balobi oya nyoka. Parce que nyoka alongola poso nyoso nzoto akomi suko na poso sika. Mais biso batu basala biso bongo te. Siko so ba peso ya nyoka poso ba di ko longwa yo ozana poso makasi te e biso ba pota na sama bele. Et bibiso na sa basi et baby sinde ko mwasi o bozo ki chance ko mona ngolobi bo monaki parce que to ko zongela ngoli sote ni to tanga kombo na e. Mbe episi ngai pasi koyoka ndeko mwasi ye moko na pasi na douleur a bengi alobi ke ba pesi ngango pa boninga parce que to kenda oteka biloko ngana oteka biloko na ngai azwi ba gena nga loko moninga monaki ke to keine loko amukie boye ya muke kaka boye ngana kena nga na coopérer ba sombi yango x7. Et c'est moninga na zoa o photo kabola nga na moni moninga tanga boy kaka faible d'esprit à boire qu'il est malade. Mais donc vous comprendre niveau nini siko soki moninga na zaki individuel akendeki na ndenge na ye moko ateke eloko na ye abomi mbongo na sakame aye na ye yaya bonge boye baondeni botela kutu musaka ya YouTube oyo efutaka nango pe malunga te. Mais oko mona batu baza ko bomana bozoka ba vu to bozo ba j'aime to zo tia ba j'aime et puis akambongo te exemple ko soutenir chaîne que émission zo sa batu bazo lingango ata soki batu botelinga 20 YouTube akotala par rapport il y a nombre batalio so batalio 20 amo déjà 15 j'aime. Aibika non, émission et bazolingango chaîne photo soutenir ango. Mais ça n'a rien à voir na mbongo. Ça n'a rien à voir na ba vue. Mais au monde a congolais motema mabe. Azolinga ko tia vue wana ko tia j'aime te. Même pas ko partager, même pas ko beta li sur la chaîne na yo. A rekoma na visibilité. Babanda ko tala ye. Boye na boye. Mais yaya, soki muto na zo sa musala bien. Et je suis une communauté. Pourquoi pas? Yo peut qu'on a partir à conseil à Moutouana. Yo par exemple yo zawana parce que chaîne Moussala Nyoso il faut se soutenir na batwe belé.
nga so na sali émission boy na zuita nanga na poster yo po zuita na yo o partager soki mutu moko yoki liteya wana eke sungi ye oyebi te ke yo pe pa nzambe ozwi ya yo pe ta musuku tu okozwa koleka nga ta musu yo so tambola kutu koleka bolamu ya ngai na ndenge opartage lisusu bolamu ye makasi nanga mutu kuna sali émission na zwi eloko te parce que au monde ndenge ata kutu mona te YouTube akoma aboyaka copie conforme copyright na sens ni parce que mutu akosala émission azwi yango visibilité te mais nga nazwi yango etali koleka ye. Alors mutu na pas kobota jalousie des émissions nanga yango na YouTube asala ba copyright pour ne pas tozala tirailler te parce que jalousie za trop na kati ya mboka na biso ntango jalousie za makasi tozosala mabe ebele mabe nde yango tozosala tozobomba. C'est ça le contraire des Africains. Tobombaka mal oyo eloko ebongi tobomba te vi na yo ba idée na yo ba projet na yo il faut bomba yango. Donc il faut tam surtout na ba conseil acquis des droits oyebi ke oyo nde aza poser na conseil oyo kutu la danoise na yebi na ngai yete naza na projet na ngai na benga la danoise na tuna est-ce que koza na idée la danoise a opé idée sans jalousie na yebi yote mais yo sikoyo okozwango obo oke kokobeta ngo lisolo otuni ko tu conseil te e nga vraiment en tout cas début 23 oyo non na monika na bandi koteka bilo na ngai na monika na sali boye na monika bo moninga bi ozana ba fond na bobi bambo na sala ki boy na wana kaso azaki nelo moka kokai kobenda pa na yo pa akasala yo makamabe alingi kaka ke bayoka yo te oye mobali mo bazolinganga o comprendre te lobilo mobali wana tango betika lisolo même ibande kono proprement mon tata moko au moins ka mobali akimi mobali ko manœuvre ozo comprendre te mais qu'est-ce qui ne va pas parce que olinga ki te ke likamone koma tina suka ti ovaina mobali wana tina suka mobali ala ti obaga fiançailles tina suka mobali sikola bina neke ko balo na famille nde sikoyo olie obandi kobeta lisolo yo te yo ba olingo kaka tango musuku nanu batie te ke mobali yango mpe nanu mpenza avandisi lisolo te yo deja obandi koloba jalelo bandi oloba yango me yango sikoyo olie sikoyo soki mabe ezali yango nde boya nango mpo tolongola mabe bamiyibi na Congo na bato bazobwakela bato bamaladi bapaster inconscient bazobima na bandimi omona bokobomba ate natikika na maboko ya nzambe bongo poni baprojet no ya malamu ya yo otikaki na maboko ya nzambe te mabende yo okende kopesa nzambe mpona bayebiso bino nzambe aza nzambe bosoto aza nzambe ya salite nde basalite na biso nde natiki na maboko ya nzambe ayokelanga mawa alimbisanga non nzambe aza mpe na bezo otikele baprojet no ya malamu otikele vi na yo ya malamu mpona pambola yongo makasi yoke tikela ngo moto ya mokili babwakeli yo maladi neti ndeko na biso na Angola aza maladi babwakeli ye maladi bapota na sa mabele elongi nyonso ebebi base ya basi epoli biloko bongo lia kotémoigner aloba haute voix togangela ndoki wana asambwisa misala satana wana babombi bafamille nyonso babengi wana mwana na biso bolongola bafoto botikolobela makambo oyo asa komi na ye bien boye na boye me mobali na ye alobi te mwasi na ngaza maladi mais azolanda batraitement ozokomprendre bazokosa nyonso wana nini bazobomba diabulu siko le même diabulu wana okesi kosala mutu musu mabe okesi kosala mutu musu mabe yango no mona kata batu musu bate bazwi sida abandi kopesa ngo batu abandi kopesa ngo batu communauté mutema eza malamu te bandeko na bai na koumela mingi te nazokendanga mosala to milengele pona kaka kokota na lola te mais to milengele pe pona kozala bien na se ya mabele awa
pour ne pas accuser sa diable que osalinga boye ponani, pour ne pas accuser aussi Satan. Parce qu'il y a d'autres choses, yomo mtozo benga Satan ya kusalo mabe. Quand tu parles beaucoup de tes projets, surtout on est en Europe, on est en Tobimi Bamboka Msous, to komi na compétition. Yo yebango kaki soki okei obimi na mboka Msous. Okomi na compétition na bateau yo kove. Oke ko luka musala, okomi na compétition na bateau zo luka musala. Bakomi kotalela yo, o amatigrad, aye kaka sikoyo, o boye na boye, mais aye sikoyo, oyebi chance na yete, oyebi mayele na yete, oyebi contrat na yendenge zalaki te. Mukola kende ki contrat pour ça la interview. Ozala kite. Oyete so ba yebse keke to pesio essaye à 3 mois. Après 3 mois tu rebâtissa yo. Yo zavana emso tanga ba classe malamu te. Ou bien ozana contrat na mususu. Yé pa yé na contrat na mususu. Emso yozo contrat ya kala. Ba matsara batu après 3 ans, 10 ans boye na boye. Mais yé na contrat o ba meki yé 3 mois pour na ba matisa yé. Yo bandi ko le jour aye kaka sikoyo mais non ba msuko ba komi ça racisme bango bazaka bongo bandi ko bango mindele oh le msupe za bongo te bandi ko bango mibabe mindele ndeni zala kimia pono yebi contrat na été oye wana to ko za dongolo miso otala ka batu boye na miso te mutu mtana na contrat na ye mutu na mtayebi ndeni nzamba apambolaka ye mutu na mtayebi ndeni nzamba tinde na sama bele pourquoi oza jalouse a muninga mutu ozo welela ozo jalouse na ye emsa za na longue vie est-ce que tokanisa rango emso nzamba zo pesa ba chance na ye parce que ye na 40 ans 45 ans na 50 ans aotika mukili yo okende ti na 90 ans nzamba zupe ata msu boza na même chance mais ya yo ba kaboli ya ndambu ti na 90 ans. Ya yepe ba pesi ya mbala moko ti 50 ans akei na ye asali makambo alinga sala akei. Alors pourquoi vous appréciez na muninga? Pourquoi vous amote mamabe na muninga? Mokilo to kotika ngo. Poni faut que ndeko luka ba sor ya bato ya mabe. Bande ko na ba nga ko chite lobi boyoka ndeko ya mso mobali ayeki na ba projet na ya bokoko. Eza ba choix mutu soka bengi na chaîne nanga azo expliquer na ko boyate. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi dans la chaîne nanga ça la bokoko ba msupe ba linga rango menga eloko moko kaka na mona ki yango bizarre que na bokoko bazo ba ozu ba photo o printer ba photo o ti yango na ndako moko boye o sombi ba bougie o ba photo ya bato ba kufa o ye nango o bandi ko prier o da bandi ko chiter na ngaka na pia mo conseil. Bande konanga na yeko raisonner ba photo wana eza beaucoup côté ba koko batikala jamais ko ça appareil à photo siko avant bango ba bande ko prier ndeni pona ba benga ba ancêtre a benga ba ancêtre ba kufa est-ce que ba photo eza na sens ba bougie ba koko bazali na ba bougie te kutu mundele nde mutu bande ko lia biloko mubesu mundele nda ya ko ipsa bango de frottement ya mabanga pesa ba moto babandi ko frotter bo pa babandi ko tumba biloko siko bougie bakoko na sote mutu basalango siko yo lobi ke bazwa bougie bate ba pelisa cette bougie liboso ba photo ya muto ba kufa ba benga ba esprit na bango bas lo ba se prononcer nga na ye mama ngai tel ozomo te ke biloko neza ya mundele siko wapi bokoko na biso na kati wana bande ko ngai na raisonnaka plus oye na likamno exposé olobi bokoko mais bokoko na kati wana ezata na konzima kutu mama mso ayaki alobi ke non otumbi café wana eza bokoko eza café ozwi nini opelisi moto mais oyo olobake par exemple ba photo batu bakufa ou bien soko ke koloba na cimetière na ko loba eza bokoko mais ya kozo ba photo déjà ba photo eza bokoko te en tout cas wana eza makama mundele ndaye ko l'acception ba pareil. Voilà, c'était juste ça bande konanga. En tout cas merci beaucoup, j'espère que conseil lelo
Et l'homme ça moko na biso conseil bino bato bosara mabe bo continuer kosara mabe mais boye ba ke un jour mabe wana ekokita na ba génération na bino na bana na bino na bakoko na bino bino bato bosara bolamu bo continuer toujours kosara bolamu yo moto ozaka biloba loba keba yeba kobatela secret ya libala na yo ya ndako na yo ya bana na yo ya mosala na yo ekozala kitoko makasi. À bon attendeur, salut encore, bonjour et bonne journée. Bon service na baobazo kene musala. Bye bye wana la danoise na se ya sous les baoba. Partagez l'émission. À bon attendeur. Salut. Bye bye bisous.